bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikamo bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikamo wale 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 oh my ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotinga na bolenge Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Tozali bongo lisanga oyo ngai komonanga papa Rabi Mavinga na bandeko tozaka elongo papa ansotikali kuna ya Gloria Albanda et c'est au moniteur na biso bilenge mais tozwaki likanisi oyo ya ko travailler surtout pour na ba démunis ba orphelins ba veuves bandeko bana difficulté tozangai papa Rabi Mavinga pasteur Kosi Azawa papa Hans ya Nathan Zawana ya Glodi bandeko toza moi bandeko ebele biso nyonso boyebi nazoka bamba ba pasteur de la foi boye pasteur de la foi toza pena pasteur de la foi toyaka pe awa toyaka te toyaka to toyaka te toyaka ya on to baki to kanisa bana toya ne fiske tout tozali sengo tant to solo na bana to seki to yembi awa Jésus est mon ami de tous les temps de tous les jours et ça va bien hein ma beto malam voilà en fait toza fondation Rabi Mavinga eza bandeko basungaka moi geste le quoi koli oyo et uti mikili ya poto to fungolon awa to tabloni eza kuna et juku to moi temps depuis yaki na ba souste na mutatinda yango mais le ko etinda maki pona bana l'essentiel est comme je pense qu'on va prier. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Papa Rabi a dit que dimension kill. Il faut te bondir. Amen. Parce que comme on ne il n'y a pas s'il y avait Corona, mais Dieu le maître des temps et des circonstances. N'a pas occasion où il faut qu'on profite. La scène de comment on bondir la net que ça prière à ce qu'on a pu recouvrir. Bondir la net que ceux qui sont royal lobby les lots. Tant ainsi li. Na ligne où tout le monde contre la dimension. Qui qu'on a besoin de faire les ensembles lobby. Yo lobby sur yo dans la yo. Lobby on a la scène dans ma pécio. Mais je n'ai pas compris l'obité. Ça là ma camoufle sans zambé kaka les lots. Moussa nous sans zambé ça là les lots. Tout ce qu'il faut faire pour l'Éternel, faites-le dans les temps. N'attends pas demain. Tout ce que tu as dans zambé. Tout le monde papa m'a bien assis.
totombola oyo avandi na ngwende ya libela na libela oyo azanga calendrier yango abengaka ye éternel bobongi na masanzoli okeli biso okeleki mpe mokolo ya lelo mpo ezala boyi oyo kotombola ezali kaka yawe oyo kobetela bisolo ezaka yawe El Shaddai Elohim yawe chikeno yawe Sabaoth yawe nisi yawe Shama Adonai les orphelins qui tendent leur main, bénis tout celui qui est contribué pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Bénis tous les membres de la fondation, Père de gloire. Il vient pour toujours, tes jours ne sont pas comptés. L'ancien des jours, les rochers des âges, c'est toi, les maîtres des temps et des circonstances. Au programme la vie à Bandeko, au pesi bango mitindo, au pesi bango kaniseli, bakota na omoneri oyo lelo, tika présence la bango tato la bonzambe na yo, na nord na sud, pe na centre, tokuta na lelo awa, pona kosepela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, siko papa, on dit que on continue son dimension. Pourquoi moi on a l'uniforme la maille? Pour la monnaie à mon côté. Pourquoi moi on a l'uniforme la maille? Bana Bana betela Yesu maboko, batisa mulolo. C'est-à-dire message on a un mikolo pour na bana, eza ko esa na bana. Totela kaka nani? Totela nani? Totela Nzambe oyo abomo Yesu Masia ya Nazareth, n'est-ce pas? Yenda pesa lobiko, yenda pesa bomo ya solo. Amen. Toteli ki amsoka pana yi. Ata bozangi eloko kolia, c'est vrai muta ko sunga na ye, mais oya kotinda mutana ya nani? Yesu. Est-ce bino bebe ke biso ya lelo? Nani atindi biso? Nzambana balobi aza le père des orphelins. Tam musuza olelanga papa kufa nga mama kufa. Oya musunya kufa mais oya lola azali. Alalaka? Animbaka? Bon mutalala ata animba, est-ce akufa? Akufa te. Donc aza bon moi, aza pona biso. Merci mingi na bandeko ba osunga fondation. Tona pasteur Kosi toza moi bandeko ebele ba pasteur Herbi ayaka na imo pasteur de la foi. Moi to ya bisonyo so lelo ezaki te. Et je pense que le message peut être ce que je dis est déjà l'essentiel. On va faire la remise symbolique. Non, on va procéder à la... Vous procédez d'abord. Non, on commence à la remise symbolique et puis on va ouvrir avec les enfants, ça fera du bien. N'importe pasteur Gozo a sachet à sucre. À Gozo, ça pas nani. Appelle ça nani. Un enfant. Non, laisse ça. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Tika. Ake na ona ndako. Allez, mwana moko suswaya. Nanya ya. Yaka. Yaka. Allez. Lobi nini? Yoko mono nani? Ya vainqueur. Lobi nini de to tabino lelo. Merci, Nzambaza. Merci à vainqueur. Voilà. Betela vainqueur maboko. Voilà, Telimno loso, telimno semoule, telimno mafuta. Na mafuta mbila, na mafuta ya huile végétale. Kala toza bengo mafuta mbila, mafuta l'huile. Vous voyez sukali pe ezali, semoule eza loso eza oyo. Certainement faut eza bilamba. N'epte ba sapatu, on va ouvrir mbele ezali bo sunga biso. Katana déjà. Mbeli bazo katela sosoti. Basisi da kata soso? Ah, lelo nga no zeana lia soso. Non lia soso te, hein? To lia na yo. Allez. Voilà, voilà au fond la carton. Wow.
Voilà, abomoni oh nini. Eh kokanani. Zela ye. Zela. Kitoko te. Oh nini. Zela malembe. Oh nini. Ah. Oh nini. Ya nani. Ya bébé. Biloko eza ebele. Moye to fongola nyonso. Na basaki eza ya ba mama. Oh nini. Oh nini. Seigneur Dieu. Oh nini. Je pense qu'on ne saura pas tout ouvrir. Toko fongola nyonso te bo monde carton eza biloko ebele. To pamboli ndeko oyo atindaki yango. Ndeko oyo azweli kanisi ya kotinda. Nani so ngala to. Je pense que ndeko oyo atindaki biloko oyo bilamba eza ebele bomona bilamba bana ezali bajipe mpe eza barobe eza biloko ya kitoko eza ebele donc bosepela nango. Voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu as bon délit déjà. Peut-être on a go sur la bande comme balé misatou et zamala mingi. Mais l'homme de Dieu pouvait venir ici. On va essayer de parler avec vous. Comme il y a des enfants ici. Okay. Ouais, l'orphelinat, c'est l'orphelinat Espoir. Non, Maison de l'Espoir. Maison de l'Espoir, Angile. Oui, fondée depuis 1993, pour ne pas dire 1993. Voilà. C'est-à-dire que Bobimi s'appelle Banamikolo. Et belé, ça c'est 5e promotion. Comptez les années qui sont passées. Donc les enfants, les premiers hébergés sont déjà des vieillards. Et vous avez maintenant combien d'enfants? Donc c'est 45 enfants. Vous avez 45 enfants? Oui. Ah. Les nourrir, les vêtures et les scolariser, tout ça. Oui, donc la prise en charge est totale. Ah, d'accord. On commence par l'hébergement, donc dortoir, réfectoire, soins médicaux, scolarité et la protection. Ok. Ouais, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens à la fondation et puis aux gens qui ont pensé de faire ce genre de gestes? En ma qualité de l'homme de Dieu, premièrement, j'ai béni. Amen. Mais la Bible déclare que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Et Yahweh donne la semence au cultivateur. Jésus-Christ s'est appauvri pour que ceux qui ont posé l'acte soient riches. Donc Dieu va multiplier. Il commence par 100. Il ne s'arrête pas par 100, mais il commence à multiplier par 100 et au-delà. Ok, d'accord. Celui qui a posé, bien ceux qui ont posé ces actes sont des chrétiens, je le crois. Oui. Alors que l'évangile opère dans leur vie. D'accord. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. Oui. Qui va parler parmi les enfants? Nanya Aloba. Nanya Aloba. Ok, c'est là. Yo comment on a? Non. Comment on a? Ayébité. Yo comment on a? Lipasa. Lipasa. Nde to time no le lobini. O sepeli. O bini gas. Merci. Ah Lipasa. Nani? Yo. Nanya Koloba. Yo comment on a? Die. Die. Au sein classe ni. Natangate. Pour nani? Bekole etangate. Ah. Etanga na tableau. Mais le bosso ça tanga. Vous avez dit. Ouais, tableau. Les rattrapages. Yo comment on a? Genovi. Genovi au sein classe ni.
totanga te. Oh, bon boso so tanga noti. Boso ndo tanga so ba ko tanga seso na kata. Nda ko kaka. Kalate classe yeso nga boso ngata. Yo lo bini comment là? Jeudi dia. Yo za classe ni. Na da première. Première. O bini ni ne to tamno lelo. Na pesi bino merci nde boyo tala biso nde botike biso biloko za papa boya bino na pesi bino merci. Etele maboko. Obi abakisela bino ebele. Yo comment nani? Jonathan. Obi ni ne to tamno lelo. Comment nani? Ah, ne, nga. Fati Beton. Yo Fati. Yo Fati Beton. Obi ni nde to tabino. David merci nde boyo tika biso biloko oyo. Dago na pesi bino merci abakisela bino oyo zangi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pas parler avec tous les enfants. Merci. Toyaki tota bino mketo memele bino yango. Biso toti bino tokena biso. Merci beaucoup. Biso kei. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, tout comme Nasuka reportage na biso lelo et toyaki awa na Njeli na maison de l'espoir. Pasteur aussi visite au salon de. Merci par Rabi, je pense que est-ce qu'un soit dans bal bosso dans les scènes surtout que na CP na attitude na un encadrement spirituel très important. Oui. Parce que dans Proverbe chapitre 22 verset 6 Bible instruit la foi selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne se détournera point. Amen. La qui s'en mon angélé bongal là tant encore on s'est détourné. Côté la meilleure éducation, le meilleur encadrement que ça moi na kata bonzambe. Tant encore la semence wana, ça tout ça résultat d'encadrement bonzambe. Là je pense aussi à maman Marie-Louise soit sa maman nanga d'encadrement so qui m'église à Betio. Qui m'église à Betio, qui me classe à Betio lelo. Oui, non, on est tous ensemble parce que c'est moi, c'est côté 4 biso. C'est là où c'est possible. Un message na bandeko oyo ba bengaka ba o ba contribuaka ba o ba soutenir la fondation pour na ba geste. Premièrement, na osenga bénédiction bandeko nyonso oyo bo banana biso kala bato bozo ko banana biso bato bo soutenir fondation Vinga pe ba o bo kotipe musu neka ka tala vidéo oyo azupe décision. Lionel Bosso atali yango pe. Sunga poser vidéo ba mon sel Bosso. Banzamba pambola bino et c'est pas facile kokaba bakabarate poza mbonge belé mais bakaba poza mutema okaba to mwa biota basala mbonge belé makwa kokabate mais muso azana mukie mutema kokaba ezali to mona même na bible moi c'est moi ina dedenya pamba kaka ay ko tia offrande yesu bina badnyo so pesi mo so mutapesi malamu akoba kina na mukie na mobola yesu pakolo banike yoza mobola zonga tika ngo zo mobola zonga biso kutufoto pesa mais yesu akumisiye ko bakia pesi pour un Motema les qui bien disposé pour nous repérer ça, d'aider après ça qui oh là qui donc c'est ça et tant tout ça bah geste vous l'avez dit c'est l'Éternel Dieu qui donne la semence au semeur pour s'aimer tant on fait ça dit aux en semence et bateau va ça bah geste beaucoup bas et tous en a trois sortes de bateaux va contribuer à na même ça tout ça là bah geste d'amour na kata fondation za bateau va partager ba vidéo njamba pambola bino bateau oyo otinda pe quelque chose pour nous soutenir njamba pambola bino ici que bateau union sopé bozora tant otindi koli otindi mbongo bosombelo bo njamba pambola bino bozaye belé njamba lola kanisa bino. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que tout comme Nasuka, on peut s'en attaquer futa. Merci et pas Bandego Batinda Biloko. Merci pas Aglodi Gonda. Merci Gauthier Kele. Merci beaucoup à Coco Dema. Merci à vous tous. On se retrouve dans très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Merci. Tango toyebisaka bino ke azalaka le père des opprimés bondimakate yenani. Président ya fondation Rabi Mavinga oyo ekumamaka na ye moko. Les sourires de tous les enfants alobaki non cette fois-ci il faut kita mwana se makasi esika nini baza na posa ya soutien bakendaki ti na Congo central na Kasangulu wana wo esika nini bayaki awa na orphelinat Job 6:14 esika nini bana bazalaki na posa ya koseka mwa moke nde Rabi Mavinga akitaki wana comme d'habitude akendaka maboko pamba te baloso ba huile ba savon biloko ebele bilamba
botala yango eza ya bwaka nzutu te s'il vous plaît. Bilamba kitoko ya sika apesi bana akaboli bango kitoko. Bana nyonso batondisamaki na esengo ndenge bozali komona bango boye. Tuka esalaki bien makasi bango moko balobaki boye. Merci pona baba service vilonza mapamba bango ona sezang et baksa. Comme on a aimé, ne peux merci papa de la foi et papa fondation ma vie nzamba ba saibele na onyo so basali pona biso baba ya bon onyo so ezangi et bakisa malisusu plus encore penzamba kopambola bino kaka tina suka. Longoni na yo Rabi Mavinga le père des opprimés na baction ya kitoko boye ndenge ozali kosala yango nde loboko ya Nzambe ezali kolo na yo ndezo tinda yo bisika nyonso wana. En tout cas continuez toujours kokende liboso ndenge ozali kosala yango boye Nzambe akotika yo te. Soki na mokili etonda na bato ya mitema mabe kasi boyebake exception ezangaka te bato ya mitema malamu bazangaka te. Tango toyebisaka bino ke azali le père des opprimés boboyaka yango kasi lelo bokokonfirme yango ke Fondation Rabi Mavinga bazali tango nyonso en action mosala salama makasi pona koyeba kokabola moke na bato oyo bazangi. En tout cas ekamwisaki ngai makasi komona ndenge nini en pleine pluie s'il vous plaît Fondation Rabi Mavinga bakendaki inde na se ya mbula ti na commune ya Ntsele esika nini orphelinat moko ya mama Mundele bazalaki na posa ya lisungi makasi pour Rabi Mavinga akita na terrain. Ye moko na Pointe le père des opprimés Rabi Mavinga azalaki wana bakei botala bino moko ndenge bapusani bazalaki bite tellement ke mbula enokaki makasi nzela eza lisusu te mutuka ekati bapeti bazwikop babandi kopepa maiti na mutuka neti kaka libulu ya diama nzela ekangamaki kasi biloko ekatisaki makolo ti ekomaki na orphelinat ya mama Mundele wo bango pe bakendaki kokontourne ti baki kokoma awa bino moko boyebi ke azalaka mwana ya Nzambe atikaki seremoni na ye nyonso na maboko ya Nzambe mwa loyembo abondelaki boye. Yembela Nzambe, Azali Nzambe, Azali Nzambe, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Tobondeli. Merci Père de gloire, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Sœur Saint-Esprit pour tous tes bienfaits. Tu nous as conduits en ces lieux sous la pluie, nous savons qu'il n'y a pas d'hasard chez toi. Oyebaki mokolo alelo, oyebaki kokutana na biso na bana na biso baleki na biso bandeko na biso kati na oyesika yonde o permettre mvula oyebeta. Pona biso mvula oyo eza signe ya mapamboli. Yango te kotika bandeko o na sena loboko na yo bandeko nyonso o pe basunga na sima na yango Rabi Mavinga comme toujours na inquiétude azalaka na yango pona bana abandi kotalisa bango makambo etali bokono ya coronavirus pona komibatela pe na kati ya orphelinat bana bayebaki yango kitoko ndenge kaka ezalaka atambolaka maboko pamba te pona korate lipamboli na ye te ayaki na nyonso badesinfectant balave main pona kosokola maboko asensibilize bana nyonso na orphelinat bayeba kose prendre en charge pe komibatela pona bokono ya coronavirus. Sima na yango ndenge kaka ezangaka te loso madesu mafuta savon pe bilamba pona bana ayaki na yango nyonso ezalaki kitoko oyo wapi. Napesi merci na ndeko oyo akaniseli babitike na tango ya souffrance Nzamba bakisela ye Bible elobi ete oyo akokanisela babitike adefisi Nzambe lokola Rabi Mavinga na bandeko basangisi 100 francs badefisi Nzambe azongisela ya ebele esika oyo ewuti.
Rabbi Mavinga. En tout cas, ba sacrifice ya boye nanu ezalate komona jeune ya boye ko se soucier na bato oyo bazangi pona kokabola na bango. Bino bato ya mitima malamu bato bomesana ko bwaka mbongo inutilement botala mabele malamu ya kolona yangoyo Fondation Rabbi Mavinga ezali wana pona kokomisa badona bino tina bafefon bisika oyo ekomaka te pai wapi population bazalaka na posa ya lisungi mpo nzambe azongisela bino. En tout cas nyonso oyo ozali kosala Rabbi Mavinga tika nzambe amona yo pe abakisa ya mingi na esika ezangaki. Ozali penza le père des opprimés na bandeli. Ozali penza les pères des opprimés pour l'action. Et ça, comment on a